Lite akanda kokima. Lite akanda sa nini? Akokima. Eh papa, okay. Mais maman, yo posa les kaka kima kwani. Lite akanda déjà soit za soute pour aza de na makambo na nyo surtout lundi azomata avion. Siko nako kima te. Alila poto lo lite akanda zati. Wa alila ki ba ki lipa pour bon tour à occasion ya yokasi ozonga. Question souki ezali kaka vie est-ce que kota la mbazi boye est-ce que azo promettre que ndenga côté studio akosala so résultat moi bien. Lelo toza vendredi hein. Toi vendredi. Na promettre bino. Tobeta masolo misusu. Oza si to soutenir ye. Oza maboko. Naza sur to kotaye maboko à côté les mapet tobeta masolo misusu. Donc voilà, hein, akozala pe compter parmi bana ya Fali. Donc akozala pe compter neti ba bina file ba Fabregas ba voilà, ndenge tozoka ba bana akozala sikoyo compter parmi bana ya Fali kaka na Kongo wana. Ba merci mwana ko ba kaka boye. To banda wapi? To banda papa Tony? Le problème c'est moko aussi. Ok. Sujet na biso ezali bandeko na biso ya théâtre bazo ya lundi. Balongwa Kinshasa lundi, bandeko na biso ya théâtre o sous le kauka zoli visa. To moni pe orchestre ya Fere ezo ya lundi. Muzeki ndingu lite akanda bandeko na biso mususu pe balobi bakoya deuxième tour kuna to ebite ba visa ngo pourquoi pesa minyo sombala moko te. Mon frère Boni. Oui, bonsoir. Bonsoir papa. Obengi biso wapi papa? Depuis France, précisément vraiment na Creil. Ok, na Creil. Bana Creil nyoso bazolanda yo. Na ebite commentaire na yo ezani ni par rapport ya masolo o to ni tobete. Oui, ça pesalinga bien, le roi baroya lundi. Tala yeux pétant et belé. Baya biso to participer to ko ta concert. Biso pe to naître, le roi pe no ko bien. Voilà. Biso to roya ni ba artiste surtout ya Congo. Oui, bon vraiment, bon faut te soutenir pour équilibrer ça là, sans faire pas une qualité à kanda ina ba. Musique qui nous équilibre ça déjà. Donc on m'a na mutu mo pe. Voilà. Tozaka moi parole muke parce que moyen tozwa batu belé zate tozwa muke po batu baza bela ligne pose na chamesa oyo awa po esunga ngai na makambo mususu. Voilà. Alors question mo kaka pona kitananga. Olobi La question mo pona kitananga kashi. OK, na Hollande papa. Sikoyo faire à la concert le 13. Soit beti lobby samedi après lundi de baye to ndengeni. Bazolongwa lundi bazu avion. Donc mardi na tongo déjà na sur bagolo msusu o baza na courage au aéroport. Ba faire mardi déjà za na aéroport. Na bandeko na biso pe à théâtre bazoya ba koma mardi. Donc eza information c'est. Allô. Ah, merci beaucoup. Bon qu'il a moi c'est dans Libanga. Moi c'est Nonan. Moi c'est Nonan. Rosie Malela na PC Bambote. Alors. Ouais, allô. Ouais, bonsoir. Bonsoir. To salaka osilisi koloba. Okiti pona e permettre bandeko mususu pe ba kota moko poto sola. Bonsoir maman. Oui, bonsoir, papa. Moi, c'est Gaël Sugar depuis Kolwezi. Hein. Voilà. La question de savoir concernant arriver à Jet Set, na moni pour le début makambu ya ba comédien. Ba comédien on peut ba oya na ba on peut ça. Ba invité na Adidas Arena, to ba invité na mamusisi. Te bango ba comédien o bazoya makambo ya sule kauka
bango bazoya bakopreste pe le 20 ndenge bagolwa bokofete le 20 bango pe baza manifestation awa pe le 20 donc wana compte ya Sule Kauka olobi ba préféré quand même date là dans Arena mama makambo ya miziki batyelanaka mabaya donc ba préféré même date sikoyo bango pe baza le 20 pe baza manifestation na bango donc tokotalaka nde makambo yango ekende. Ah, d'accord, merci. Natikeli vient d'avoir Rémi Kovo place. Bon, Rémi Kovo. Oh, Ken. Boni. Nabengaki on a sorti. Ngape kuna mwana pe non en retard. Na ina rappelé au boy, na petit bateau na mono posa en ligne. Posa en direct. Voilà. Na bi boy Ken. Ah. Est-ce que arrivé, il y a fait rigolo là, na arrivé, il y a ba comédien. Oui, bah on soit vol moko. Mais ça na batu bazana be événement na bango. Voilà. Et ça na batu bazana événement na bango oh ba ebi ba ça la kuna. Bon parmi bato ba kepe wana, bango nyonso tout ba comme ça va faire. To ebi ke batu oyo akanga na musicien tel. Moto oyo akanga na musicien tel. Ba comédien ba na compte ya faire été, ba na compte ya Sule Kauka. Mais ba ya coïncidence ka ba vaje zo. Yango non na lobby Ken. Patrick Cafu. Événement bino boyebi ndenge kendaka Ken. Ozomona. Eza le problème eza na minute oyo. Bango bakepe événement na bango. Bango bana posa événement na bango réussir. Voilà. Quand on peut faire repère na posa événement na nini. Réussir. Ozomona na minute wana bino boza kuna Ken. Tokotala la bino kuna de bonikisa zaï. OK. Tokotala bino kuna bino ndembo yamba bango. Tokotala ga ndembo yamba bango kuna ndembo komika bola. OK, ndembo po yo zano da net. Ba comédien ozala déjà bien na bango. Nga ba comédien pena baza batunaka na ozala pena pa ba comédien na ozala pa ba musicien. Olobi? Bela zawana tu bokutani te. Ah, Bela to je botata la ndazwa ke na aéroport. Maintenant to kutani te na obenga. J'ai déjà Paris. Ah, voilà. Na sola nae akitaki na Belgique awa to Julien de akenda ko yambaye ka konta film na film. Ah, d'accord. En tout cas, c'est bon qu'il y a un tigre bandégon sous ce kota. OK. Tozo kendeka moko parce que batu ya kosbenga baza vraiment ebele awa. Tozo ndeko na biso. Mon frère, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir, Ken. Boni, papa. Nga kotaka live te, bozwa nga TikToker te, donc na kotaka live te, mais soy na koti parce que lisola ko les ali, ndeko na biso fait regola, na ba musicien, ba lité akanda ba musique ndingu, lundi déjà, bazozwa avion parce que bato mususu ba comprendre des positions te, ba mituna est-ce que faire ba viser bimi, est-ce que faire ba viser bimi te, pourquoi faire azoya te? Tozo confirmer bino déjà lundi le 15 faire azana bino na mabele ya poto. Obengi biso la pays. Bon, on a ça à Congo, na Congo précisément na Colosie. OK. Toza na Colosie, toza déjà presque au courant de toza na makamoni tout pour tout monde il était akanda présenter ki ba visa na bango. Alors ba déjà comme parisien donc toza na we ba déjà ba programme. Bon, nga na tout na boye. Olobi eza na groupe ba comédien mususu bazoya na compte ya Sule Kauka. Voilà. Eza pena na compte ya Sule Kauka to oboyi kaka lokola boza de bokomi bimemi na fali yango masque komboka ya Sule Kauka. Te, mon frère, ngai ko changa na catégorie te ke naza ennemi na fali na ennemi na mutute. Oya kozanga ennemi azunga ennemi pona osala te. Dans ça, l'émission a refait na mutute, dans un ennemi na été, aza artiste musicien, na problème na été, et ça quand na comment naître, na za molobeli ya batunyo surtout, ba via kala na to lingi ngonde soute, mais na za ennemi te. OK, na comprendre, bon on est bien vraiment ndenge Congo ezo sengela pena. Soki bango bazala ba ennemi na ngai, bango bazala na bango ba ennemi na nga ko za ennemi na bango te, po nazomona pe mutu moko alingi mwasi na nga za te.
mutu moko esikoke nga mbongo aza te donc naza ennemi na bango yango wana vraiment tosepeli makasi vraiment na idée oyo bino bozwi bino na Nati Lokole na kokoma banetre mpona monaki mpe Nati Lokole ndenge ayambaki te bamusicien wata ayambi na comprendre nakoma monake malembe azomeka kokoma netre ndenge yo mpe okomi netre vraiment eza bongo vraiment econtinue ki netre wana ezala te ozonga lisusu ya mutu moko kaka donc yango nde Congo ezozonga nsima vraiment wana nde ezala bien te kinetre eza te en tout cas kinetre yango nde tosalela tolingi na biso baflateri te nga lelo nasomba ndako na Congo natambola na mituka chere na Congo na nsima ya musicien te omoni lelo biso moko nde tobomaka mosala na biso koyaka TV koswana kobude baartiste musicien lelo baza baparent Fer aza parent responsable Fali aza parent responsable baganye bavi na bango peut-être mso biso peut-être bambongo oyo bango baganye na mosala na bango mso biso toganye bambongo wana te peut-être kozala par occasion mosusu na miracle ya Nzambe ndenge vie na biso nani wa premier ministre azokaki premier ministre na Kimokolo ndenge awanginda na Kimokolo babengaka bango banani oyo ndeko ya mozitu oyo nani donc biso pena il faut respecter bato wana parce que babundi lelo kozala na conflit na Fere kozala na conflit na Fali eza neti osala no perte ya temps inutile basi basombe bana na bango bahéritage makambo nyonso tu biso nde tozoluka vie donc eza baperte inutile Patrick Kafu yo oyebi alors nayebi te ndeko kobatisa nini ava tozwa bato mosusu elo mo ya suka nalambakisa kaka naosenga yo kaka neti na ndeko na yo camarade na yo auti obwaka album ya suka awa Chemin de la Gloire mais banda ebimi yo ken piana tomoni ata promotion te toyebi te mpo babwaki yo libanga te ou bien mpo na nini mpo ozokipe te libanga album promotion ya ndeko na biso Héritier Watana nalobi boye nauti osala une semaine nazotourne mpena baémission te parce que nakoloba baraison te nazali na baraison na nga santé avant une semaine album ebimi naloba nini Héritier abeti miziki ya kitoko mon frère ata baboyaka mutu Héritier asekwisi oyebi ke musicien moko te asala biso plaisir ya koyemba Kester ndenge Héritier pena sekwisi Kester Héritier asekwisi biso Madilu Héritier asali miziki na kitoko générique moko te ya kitoko oyo pena leader abimisi na clip ya qualité neti Héritier Watanabe est-ce que Héritier lelo tokoboya Héritier miziki ya Héritier tokoboya yango tolingi nde comparaison te ezala nde comparaison te soki Héritier abimisi eloko na ye tobanda koignore baartiste mosusu mpe oyo babimisa biloko oyo ezobeta na marché Héritier abimisi tozwa nde temps ya kosalela Héritier promotion tozwa temps teke tobanda kokritike badynastie tokritike baformule 7 po soki lelo tolobi ka Héritier ndenge abimisi ka lelo ki album na ye mbala moko eleki baformule 7 bamoko eleki baalbum ya Fere wana tozoflate Héritier tozokosa ye Héritier ifazwa temps ya kotia mbongo ne anje parce que album na ye eza bien le blanc de Bruxelles pardon album na ye eza très bien mais ezosenga mpe ezwa mwa temps ya promotion tozwaka teke ngama Héritier na minute oyo eza ye aleki formule 7 tandis que soki otamboli partout oyoka banzembo ya formule 7 oyoka banzembo ya dynastie affaire ezobeta makasi Héritier azokota mpe malembe oyo naomona bato mosusu balingi bakomisa neti Héritier abotoli bato nyonso ceinture mpe babotola yango mbala moko te na miziki ok topase kaka bandeko bazobenga biso baza ebele vraiment biso awa toyaka na kati ya live donc awa tosala na biso live na biso donc live ezocontinue toujours baoyo bazokota Patrick Kafu naleli fort naleli en tout cas live na biso ezocontinue alors lundi Fere Ebola na orchestre na ye baza awa na mabele bato mpe bozoya na bainformation ya bikosakosa boya bainformation oyo Fere Ebola ayebisi bino information moko te ke Fere azwi 100 visa Fere azwi 150 visa Fere azwi 80 visa
Faire azui ba visa nanu ebelete. Mais nombre ba visa o faire azui azoya na bato na totika ko inventer ke faire azui kaka ba visa soki neni bokomona délégation ye ba visa wana oyo bozoganga ezate ekomi lisusu okomi kofinga faire tandis que faire annoncer na bino ba nombre ba visa oyo bino bozosala campagne ya kokosa bato te azui na ba visa mais ba visa ebele ndenge bozo ko imaginer wana te azala ba visa na ye mais eza na nombre ya ba visa oyo fali azwaki te parce que fali ayaki kobeta la plus grande salle ya Europe donc fali azwaki ba visa pena ebele makasi parce que nombre de visa talaka pe ba salle oyo ozali kobeta donc awa tolingi na biso makambo ya lokuta te tolingi tozala na vérité bandeko oyo bozoya na système ya lokuta babiloko wana tolingi yango te po boyebi très bien que Ken pena pena kati ya Kinshasa ayebani pena batu oyo bazalaka pena ba Schengen wana par-ci par-là po Ken pe azalaki mutu oyo azalaki kokotisa pe ba dossier Faire azoya na ba musicien mais nombre de visa ezala ya lokuta te oyo bozoloba Ero Ramsès tika lokuta faire azui 80 visa mais non mon frère azui ba visa na ce qui fait azui ba 80 visa nde ba leketu ba fivette alingaki atika bango tenga sepelisa tout le monde ba boga de la presse tio moni azoya na ndambu nanu c'est que ba visa ebimi mingi te ba visa pe na miyecho na Congo eza na mwa complication. Allô mon frère. Allô Ken Pierre Magizembo. Oui papa boni. Na moni tozaki na yo. Bien vraiment. Nazaki déjà mais non c'est pe la mikolo na yo fort pour pas naître boye bien. Loba vérité ne omoni salima koloba tenge ne ba mususu po to yibike biso tout ba congolais mais mutu so luka flatera mutu akumisa mutu ke tandis que likambango eza bongote. Voilà. Poto loba likambo to zomona ninga omonyo so salima. Mais pour na yo vraiment kitoko faire abeta concert qui bien ngape na kota na ngai malgré tout naza villageois. Mais je les a biso tout ba congolais. Tout le monde peut fabriquer, j'espère que là visiter Zénith, je pense à peu ça biso peut date kalamingité. To kozala na ka rapona ko pesa information. Donc ko sala biso ka bien. Donc ko sala vraiment to kozala na vraiment. Ko sala biso ka bien. To kozala na ngi raté goûter. Alors na senga bandeko na ngai ba Gaulois awa nazomona bino te, orchestre na bino nde ezoya. Orchestre na bino nde eza na nzela. Donc tozala na mwa système ya vérité. Bandeko na biso ba artiste bazoya bandeko na biso ba journaliste tokomisi musala oyo neti musala ya bato moko boye ba idiot. Tokomisi musala oyo neti musala ya ba imbécile. Koya kokosa Faire évoluer Jésus de nuances, azoya félicitations na ye, azuta ebele, abetaka na Europe ite. Premier concert na ye, azobeta na Adidas Arena. Adidas Arena, eza Paris la Défense te, eza Stade de France te. O bazwaka faire baso pelaye, ba 130 visa o bozolo ba 150, ba 80. Mon frère, nombre de visas est à la rapé événement. Mais ce qui non a qui répétition à faire. Ata bandeko na biso oyo nyonso babeti ba événement na mboko ba prépara ba rep na bango bongo te ezola kisa ke faire gola akobeta spectacle ya blague te. Donc tozala un peu tolérant tondima chaque mutu na musala oyo azali kosala bandeko na ngai ba wario pe bokota na live parce que live oyo ezokipe nango ezokipe orchestre moko te tozala besoin boya bo discuter awa parce que yana azala besoin oyo akoya na lokuta nga na kokanga ye na maboko. Allô? Ouais, allô, Ken. Ouais, bonsoir papa. Bonsoir. Bienvenue du soir papa. Au milieu du village. Au milieu du village toujours. Au milieu du village papa. Boni. Au petit nom Fleurit. Ouais, quoi faire? Arrêt Kwado. Oh, boni papa. Togo. Ah, na sepeli fort. Alors, tolo belara makambu ya ba ministère faire bazoya lendi, yo kozala no wario.
na habité bino ba waria bo se préparer ndeni ni pona concert na bino ya leo. La biso problème ezali biso tobeta ba sofa. Tine wolo mamba kutanga mama mwana wana pitila pia. Lolo mama ya aigle ndenge mabeti. Live ino na koti kuna lobela mambo fali soit kuna mambo ambasi. OK, tomoni pe ambazi alongwe na ye on orchestre. Tozoka il paraît que ambazi basengi ba condition ya mabe yango esali akima na orchestre. Mekana ko expliquer biso ba raison ni ambazi alongwe l'orchestre. Eza mambo condition te condition kama ezana te ambasi condition kama ezana te akina usala ni conférence de presse na ni maire na ni fali asala mo sinete kina na kisala conférence de presse bino banoro ba fali ya bisala bana te mais koko kofi ona ti banoro ba koko ambasi aza mutu moko ne ayemba ba vocal na yo kana makasi bitaka sikoyo akesala chemin na ya sala carrière solo na ye sikoyo où est le mal na comprendre te ba tusune ba condamner ambasi alobaki nini akoloba mamona te deva fali parce que fali aza mutu moko ambasi amisala na effort akoloba yango te yango akende kosala conférence de presse. C'est pour cela topesa chance asala carrière na ye koko banoluka koko ye wana ti konfia banoluka koko ambasi wana tutindi bonne chance sikoyo nini yango sikomi ya polémique sikoyo eloko nini esali ambazi alongwa na poto te ayo deside alongwa na Kinshasa ezali coaching moko te esalami kaka na orchestre na bino mpona koéquipe ya événement ya baninga oyo bazoprépare l'événement baprépare le 20 dans le 21. Bon problème eza boye omoni ya majorité ya bawayo mosusu bayebaka ambasi te même nalobaka kaka monde te misusu bayebaka ambasi te peut-être na actualité oyo ndenge eyelobamaka keno ambasi alongo f15 epesi mpe makambo keno bayeba ambasi azalaka na f15 epesi mpe omoni ke teke fulie mikolo ezaka ambasi ekezongi mabe eza wapi olobaki o fali abimisaka bato te fali apesaka bato chance te ambasi asali chemin na ye keno asala carrière solo na ye où est le mal ekoma ya kokritike fali to ambasi ya na sens te okopone na ndenge mabe te kene ambasi asali 14 ans na f15 voilà 14 ans en plus eza orchestre te eza groupe d'accompagnement s'il vous plaît ezalaki amoni groupe d'accompagnement oza libre groupe d'accompagnement nakoki nabeti pa fere nabeti pa Fabregas nabeti pa ya nani naloba nani bina file voilà mais asupporter 14 ans aza na fali pourquoi pas akitaki te eza soki ya 5 ans wana kimaki tatikana na poto question moko na lini mwana kisasa question moko na ngina tuna na kotuna mwa question oui est-ce que ambazi ndenga longo wana avantage nini sur le plan musical ou alongo ni nango na FBK avantage chinae avantage ya nani ambazi ndenge tomona bafali balongwa quand même fali alongwa na banzembo ba vocal belé leader apesa ba privilège mais c'est comme si ambazi le bourgeois azalaki na ndako oyo babombaki ye na sembe. Bon, problème est de comparer orchestre et un groupe d'accompagnement. Fali alongwa na orchestre qui nos leader aza Kofi Olomide, après ça mise en disponibilité donc à salir la lettre pour abima pas Kofi. Mais pas Fali les groupe d'accompagnement za libre na kolongwa. Pour comparer te. Pourquoi comparaison? Ndeni bino ba ware bolobaka Fali asali makambo koleka ba vie nyonso surtout kobanda wendo ti bébé Tchanda tandis que yaza na groupe d'accompagnement ba orchestre wana bolobaka yango ezaki ba groupe wana eza nango yo yebikane makambo ya internet oza mutu alelo te osala internet kala oyebi ndenge ekendaka bako explike yo te okopani nga mpe lelo nini nabosoki na asta nakosa eloko moko bepo na panzi internet mpona nini koluka actualité ezala nango bongo okopana ndenge pena mabe te ken yo yebi bako explique makambo wana te
batusunde bakotuna keno pourquoi ambasi asali bo kokende ya ambasi ezoderange bino bawario te kokende ya ambasi ezoderange bino bawario te omoni ederange bawario baza bawario révolté et puis bawario moko inconscient mpona nga neti boye naza wario moko certifié ekoderange nga te naoseplane makasi parce que mo wana kofia pronuncia yango na monoko na ye keno fali abimisaka bana te fali boye nakuta eyepesanga mpena bien nayoka un jour nani ambasi asali album ebeti mpe na kisasa toyoki keno ambasi ye wana nyonso eza valeur ya fali. Merci beaucoup tozwaka bato ndambo merci beaucoup tokozongelo après donc awa toluka mpe bandeko mosusu merci pesa bandeko nyonso mo fleuri bango te tokobenga na terre moko vraiment esalinga plaisir à trop kotala artiste alongwe c'est pour la première fois namona artiste alongwe bafanatique ya orchestre wana bazaka nsima na ye donc eza mbala liboso namona mais kisi njo wanda uti deja kososola mbazi yango toyebi te soki bafani ya ndeko na biso fali baza content na bapropos ya kisi njora toyebi te parce que awa namoni fanatique alobi ke non bango baza nsima ya Ambazile Bourgeois nzambe na ngai en tout cas esalingaka plaisir kotala Ambazile Bourgeois ngo aza na ye ka aime pa bawario na ye donc esalinga plaisir ato parce que bawario bayebi bango deja na baetiketi soki kaka mutu akomi mwa mobanda fali bango bayaka nde basosoli mais namoni quand même awa ndeko pena alobi pena kitoko est-ce que bawario mosusu mpe bazala na occasion koloba boye ndenge ndeko ozoloba nayebi te donc nayebi te parce que makambo ya bawario na kigolwa oyo ekomela biso babitu pasi ekoma mutu pasi moko tozwa mama bonsoir mama Boni papa nga nazokita ezanga kingam na bengi kende nga pesoka félicitation na maîtrise okoma nango merci beaucoup pesoka félicitation parce que garçon oyo auto solola sikoyo alobi ki aza pire petit na yo abandai kokato suki mais voilà. Niveau à auto finga yo en tout cas otali même pas message wana ngina lobanuka félicitations continue boye mama la ezalaki ya kuma lingisa nani wana tenge pardon nani tola jamais ken tika mera loba ngai kende kazala bongo ko répondre à l'issue de muta fingo même mama na yo ndenge ya fingo ko répondre te téléphone ezali na maboko mama ni na onko merci beaucoup merci ofina ya kabola kinde côté ya bengo format qui aza pire petit na yo ya kati format ndo kato suki mais falo ka message ya bengio te kofina na prononcer ngo ezate zongi so moi kofinga ekabola kinde kote mama kofinga ekabola kinde kote biso tomesana na biso na bavio wana donc tomesana na biso toka bwana te pona mutu bwafingaki mutu bwasalaki boye togarda ba souvenir ya bien nazalaki na bamoma moko boye ndeko azalaki koyedenga mpe makasi ayaka ndaku akatinga ba TV donc bamoma na faut pas tobosana donc nzambe kaka alimbisa tosengaka nzambe alimbisaka biso na bamoma oyo totombe na bamabe ekosala biso bien nga aza chrétien ti bomoni ken alobaka koma na ye netre bokomprendre yango te donc eza kaka kichrétien mpe eza na kati moye toloba ebele eza te makambo mosusu tobombaka na motema donc bonsoir boni papa bonsoir boni bien bonne santé santé pepele boni bino angolo kaka wa magoda ndenge naloba allo gen wa magoda allo oui te magoda te ngana nazoloba ok nayoka makodeza ngai paken makodeza ngai magoda zela nini makambo
makambo ya nani ya ambasi asali soki 16 ans aza soki kaka na 3 vocales j'espère mais soki totangi tala kaka nini 14 ans te nalobi awa bosala boye mwa principe soki mutu moko azoloba otiki mpe ya moninga ti asilisi à l'aise po chaque mutu azala à l'aise. Ok papa toke ambasi asali soki asali 14 ans selon ye 14 ans mais 3 vocales kaka donc 3 vocales 0 chanson to comparé nano fali asalaki epa kofi soki peut-être 8 ans si j'ai une bonne mémoire peut-être sikoyo ba musicien nano oyo ya biso ba nouveau leader oyo ya biso pourquoi bazosala promotion ya bana pe ya baninga bango pe bazwa ville lokola bango bon excusez na kati ote omoni lelo soki bozo condamné bambazi babimi banzembo eza te boye na boye faute eza ya bango moko eza na moment moko fali apesaki chance epa baartiste musicien na ye basala basingle nga nayebisa bango boye nalobi soki nga nazalaki musicien ya fali nalingaki nasala single wana te parce que tomona bapapa wemba azopesa redi ya misi album ye moko papa wemba yembi nanu makasi na kati ya album wana bino bapesi bino basingle lider ye moko ayembi na kati te mais omona lider na bino aosala bafitiri na bagezi mawe te aosala bafitiri na bachanel oyo bagabon azoapuye batu oyo bana orkestre na bino te mais bino bapesi bino banzembo nayebisaka bango nalobi banzembo wana ekofulama jamais bino fo bolela nde lider na bino ke sala biso ndenge papa wemba asalaka mpe baredi ya misi ndenge papa wemba asalaka mpe bastino mubi ouais Magazembe yi azana eloko te soki akei koreklame boye avant peut-être bakobenga na ye mais leader ye moko a composé soki 30 chansons na 30 chansons wana yo soki pe oza na motema ya bien pourquoi pas kopesa ata bana oyo oza na bango wana na kotina na ba polémique te oyo na osala selon analyse na ngai hein parce que nga na sa warrior on comprendre il faut mabe esika mabe ezali koloba moto asali na yo soki 14 ans papa ozo composer album ba 30 chansons 35 chansons pourquoi pas opesi bango ata 5 bango pe bayimba yo pe otie ba vocale lokola to bande komona Kofi azopesa bango ba nini ba ekachaka kabelie ba otia vocale ba gif noir ba tous pepele eza nini parce que natikala kolanda ba chanson ya faire te oyo soki oyo bimi soki dinasi natika kolanda yango te mais oyo fali nano toloba nano ça c'est entre nous mais ça bien te bango pe baza pe ambasi ngal d'ailleurs koyeba ambasi tango asalaki vocal wana soki jour na nini na tango albaki makambo ya wendo komanda wendo ti soki nini nde koyeba na koyeba ke fali azaka na baambasi bamesi soki baemani macron soki banini tuna ata bawarrior nyonso ata 5 baki koyeba kombo ya nini ya bamusicien fali te mais bayebi nzembo ya fali nyonso mais il faut comprendre pe lomo ke ambazi ba vocal nyonso to atia na kati ya F victime ba vocal wana esimba nango pe betaka peut-être kozanga koyeba ke place boy ezala vocal ambasi place boy ezala vocal ambasi côté wana pe ambasi ba pesa pe ba vocal na banzembo pe ya bien ezali oyo pena ke ezali ba filma yeso esila soki atie pena micro boy batu bayembaka quand même pe azala mo ba vocal na epo pe batu bayemba Comment nga voisin ya bapase mais nini mais tana sikoyo promotion oyo nani abandi ko salela par exemple Kofi oyo abandi ko salela omoni ekachaka afami toke chipsone butekando
donc moto na moto bandi kosala kofia bandaki kopresente ata oyebi musique oyo aza Sheila Kishante oyo aza Junior oyo aza Supersonique Mirage oyo aza Binda Bass ceci cela mais pourquoi nano bango bazoloba luvunu donc il faut kaka na apuye biloko oyo pe ezomonana na mokili na meka ko répondre au moins muke na habité soki bozwa na angle mabe parce que awa tolingi te tosala analyse moko boye po eswa bato mosusu omoni chaque moto azalaka pe na vision na ye toyebi ke miziki na biso etambolaka kaka bongo bave bazofula bapeti mais ndeko na biso pe fali aye pe na vision mosusu peut-être aye na vision na ye mosusu yango abenga groupe na ye groupe d'accompagnement oyo tikala nano kozala na Congo te na groupe d'accompagnement ezali bino ba musicien bozo accompagner ye eza nini na ye aosala makambo selon vision na ye ba groupe mosusu ezalaki groupe leader na ba musicien na ye ba leader mosusu pe toyebi ke ba bénéficia nsima ya ba musicien toyebi yango na ba orchestre ebele ke leader po ateka disque il faut asala recrutement pena ya ba soldat pena ya makasi ba soldat wana nde basala force ya mouvement ndeko na biso fali pa ye na vision mosusu ke force ya mouvement nanga eza na nunga moko fali peut-être ye na la vision oyo bajibe bazalaki nango bamusicien bokoyemba mingi te ngai soko kolo orchestre nde naza tete ya train pardon papa selon fali selon groupe d'accompagnement na ye peut-être azali na la vision na ye ke miziki na ye ekoma na niveau oyo ekomi parce que lelo tokosi voile face te musique ya fali etamboli mo bacontinent ebele par rapport ya bafeaturing oyo ya bavision azali nango asalisali mpe mo bafeaturing na bato balibanda trop par rapport ya bato na ye moko ya orchestre olia yemba nzembo ya ekatiaka ndenge Koffi Olomide apesaka okazo bayemba ekatiaka ya préféré ayembi eloko abongo ya mosusu na Daju mpona korécupere publiki moko boye oyo eza nsima Daju olie zela tokende olie ayemba ekatiaka ndenge boloba ke fale asala mpe na ekatiaka olie ayemba yango ya mosusu na mbazi ya luki ere mosusu nino atali na niveau ya nino ekobendela ngai publiki moko boye lelo soki omoni miziki na biso bamusicien bakomi koaffronte bagrand salle basale neti baparis la défense arena na mon frère nga aza na poto salle eleki yango monene awa na Europe mobimba eza te ti omoni andimaki kobeta place wana atondisi parce que vision na ye mpe ezalaki ya bien ndenge tomoni mpe ndeko na sofere abemisi dynastie na ye ayembi mpe na bakolegi na ye oyo bazali awa totala kaka fruit oyo kobota alo asali soki 41 featuring mais ata nzembo moko ezokana te sava tozonga nano nani asali 41 featuring pardon nani asali 41 featuring fere mais zala na o clair awa ezali tokanga monoko ya mutu te opinion na yo osokifika mbazi so po omoni ok ezalaka sisali ni raisonnement na ngai omoni nini omoni makambo ya par exemple pe namoni pe Koffi pe azwi système wana omoni oyo auti kobima pa Koffi soki omba lipasi asali pe soki 18 ans nga koyeba ye jour oyo abimi aleki na nini nde nayoki ke musicien ya Koffi peut-être napesi yo raison monde échange parce que biso toza musique ya kala ntango tobandaki na rythme ya baKoffi ya nini mais oyo bazopesa bana oyo bazosala na bango lisusu chance te chance lelo eza moins chance lelo pena eza moins wana tosevale face te génération ya lelo ezopesa vraiment chance te nga kutu na koencourager beaucoup plus Fabregas maestro namoni Fabregas apesaki chance beaucoup plus epa Shomi apesaki epe chance apesa epe chance pamba te mpona koyokisa Robino Mundibu motema pasi deza neti afula ye azomeme partout mpona koyokisa Robino Mundibu pasi mais kotala bato oyo asofri na bango na mouvement apesa bango okazo wana te donc miziki ya lelo ekomi mwa compliqué moke tokende pena na ndenge ya logique donc dini par
d'une part fali azana raison oyo babandi kosala oyo bamise oyo bakeboye kofi azwi ba gesak ceci cela oiseau bazwi peine awa donc fali lokola casser système wana fali quand même azana raison parce que awa lelo ata soki ozwi musicien fali ndenge nini donc ni chaud ni froid ok zela papa kata nanu moke tozwa mpe ndeko na biso oyo kawa na la rose verte amekoloba mpe information kote fere parce que tomoni awa depuis tobandi mutu ya fere nanu mpe alobi te tozongela yo mon frère boni allo papa allo oh là là sikoyo tolobi tozwa info kote afere mutu afere alali na ye pongi allo oui yoko yo nde ifo oloba na minute oyo vie deo muzungu mpe aza alini vie nanga deo muzungu yeyo azala likolo vie deo koloba nani te allo toyoka yo nga naloba tonto oyo ye namoni aza parti pris aza moto depuis awa kaka aobetaka masolo ya vie na biso efanzo mais awa ongasa neti ke aniata nani le padre bon wana po eza te ngai naye na question eke mpona bajournaliste bachroniqueur parce que ndenge na otomona adeba yo nzambe abandele babeti ye epe batafere donc métier oyo bosalaka na ndenge bino baalexi nayebi te ezaka risque ube bomesana nango eza risque ya monene eza risque yango te osenga bandeko batika mosala wana ya kozala na baparti pris tosenga bandeko bazala netre tolobela baartiste tala lelo fere egola zoya boye bajournaliste nyonso bakangi maboko bazolobela yango te information ya ndenge fere azwa avion lendi moye toyeba yango eza te bato mosusu bamituna eske fere akoya eske azwi visa obi azwi visa te ndeko zela pardon tozwa na video muzungu ye azali mutu oyo atambolaka na bamusicien na bawe ranson ye azali donateur vie de yo muzungu bonsoir. Oui, bonsoir Ken Pierre Makizembe. Bonne vie na ngai. Oui, en tout cas ça va bon juste na zwaki nouvelle ya Ambassi. Bon, c'est dur mais c'est un jeune. Voilà. Aza révolutionnaire et aza mutuji c'est toi encourager et tout est maboko pour que jeunesse na biso et mata et que liboso puisque on y ma génération oyo et outi koleka balinga qui vraiment ko étouffer la jeune pour que ba matate voilà balinga qui ko pesa opportunité na ba jeune ke ba s'exprimer. Ok. Donc, compte tenu, en tout cas, Azam Tumoro a encouragé, tu as chance de soutenir pour que tout le monde a vraiment, ceux qui ont étouffé ou pas, alors qui savent vraiment talent naïe. Donc voilà quoi. Ve bato msobe ba lobby ezalaki moment ya bien te na sens que ba préparer ba Stade de France est-ce que na habité commentaire nini okoloba par rapport à bato msone ba loba ba bifaki a patienter na nous à longo avant. Bon normalement c'est quelqu'un qui est déjà sage na yebi Ambassi depuis bon na loba bomwana donc quand on était encore des jeunes c'est un intellectuel alinga quitté aya na poto aya abeta pour que batu balobaki non oye kolongela na poto donc alinga ko confondre batu oyo bakolobaki non oyaki kaka po obeta stade oyaki kaka po obeta ba concert oyo pour que olongwa mais Ami Lakisi déjà de quoi il est capable Ami Longweli depuis Kinshasa pour qu'il ait déjà carrière solo naïe donc azam tout monde pour encourager un jeune vraiment voilà. Viens dehors, allô? Toyebi système ya ba orchestre na biso soko longwe eloko liboso bakanga batuna no ba identité. Est-ce que ndeko na biso fallait kozala na motema ya bato bazolongwa ko reconnaître musala oyo basala na kati ya orchestre na ye malgré za groupe d'accompagnement
kotika moto libre na ba passeport na epo atambola nango pe librement parce que ambassade aza na ba visa ya ba continent ebele est-ce que bazala na motema wana ya kopesa ye opportunité wana malgré oza na biso te mais zwa biloko no yango so oza na besoin ya ba studio na poto ozala libre. Bon, en fait, côté on a la bindenge ba orchestre et fonctionnaka. Mais Mutoyo a mis Longweli depuis Kinshasa. Je pense qu'il a se préparé qui déjà en conséquence na ebi et mamebele ya ba orchestre ndenge ba voyageaka ndenge ba zungaka mususu bazal pe na ba secret na bango. Oyo asundoli pe passeport ya orchestre mais pour mon ebi ayena poto donc côté là vraiment connaissant ma immigration ça sentir aller on la TV voilà ou na ba réseaux sociaux mais azam tout moko ya ko encourager parce que to moni bon na habité ceux qui n'enga bobinga un groupe d'accompagnement mais ils ont un orchestre parce que tant déjà mutoza ko recruter déjà batou ba artiste to ba danseuse ça veut dire ils allaient déjà groupe d'accompagnement les sous-soutés ils allaient orchestre parce que accompagnement ezali neti bato moko boye barepetaka na ndenge na bango voilà yo tamolaka no kaka yo moko okuti bango ndenge barepetaka ozwi bango baakompagne na soirée moko boye to na concert moko boye après bokabwani oyo ya ye peut-être eza mo oyo a utilisaki excusez-moi le terme pour utiliser ou exploiter nos gènes intelligemment pour que réclamer pas vraiment ba droit na bango. Fait loba ve. Ce qui peut-être donc ceux qui peut-être employé moi un groupe d'accompagnement et ça peut exploiter la biso intelligemment pour que ba ko réclamer ba droit na bango te azad danzena ba bon ya ta soki otuni le bien bikina na bimi quartier la tazaka la mise en disponibilité voilà parce que ceux qui lelo ambassi bon to souhaiter à réclamer ba droit na ye na sala 14 ans na orchestre na ye ya ko se défendre te ngala za na orchestre te na sala groupe d'accompagnement asala pa na ngate peut-être mon moko employé pour que voilà donc et ça moi mon moko employé que non voilà que pour que ba jeune ba ye ba ko réclamer ba droit na bango te ya wana soit disant groupe d'accompagnement mais ils ont un orchestre donc voilà. Donc, c'est juste une façon d'exploiter nos jeunes gens, nos jeunes artistes intelligemment. Mais est-ce que l'exploitation est à niveau que l'artiste a longu ata nzembo ya mobimba o leader a pesi chance bayemba ensemble les ate côté wana est-ce que bien par rapport à ndenge place leader a utaki ba chance ba pesa leader na tao ya mbazi ya sali 14 ans c'est comme si bon ngana koloba eza lokola ba bon l'homme prudent voit le mal de loin ambasi aboyaki na ye kosala succès ya balengilenga atambola mokili mobimba asali eloko te okoza no na succès webilengilenga j'espère ya lengos voilà ya lengos webie ya lengos na ebie voilà webi succès ya lengilenga ya lengos voilà sala succès ya mais akufa atikala pauvre toloba video ba poser une question bon voilà zoka ondeko ouais on a koloba vérité oyebi ke si à sa mission epele na télévision kota ba vocal mais bapesi te allo pe
Ok. Tomekaki koyoka kedo bapese bango banzembo boye na ensemble album donc tomoni vraiment 2 ans obimba album na ye ba musicien mi ne peut pas opportunité. Oh là là, ni nango zo kale boy. Mais il fallait la jeune qui va s'exprimer. Voilà. Mais ma jeune va s'exprimer quitter. Et ceux qui bazala qui déjà la banzi mo là-bas. Vemende nini batu balongo mi balé mais batu balongo mi balé mais batu vraiment 2 ans sans que leader abimisa. Kokaki quand même. Batu balongo mi balé mende nini batu bazolo bela kaka mbazi kaka. Si Kalumba Ebanite. C'est moi TV. Non. Da Kalumba Ebanite toloba. Mais ambassadeur yoka, ambassadeur. C'est pas ça. Non, pona koyemba. Ayebani pona ba émission abandi koleka à tout moment. Da Kalumba ayebani na ete. Depuis wendo tisi koyo. Da Kalumba ayebani na ete par rapport à Mbazi. Koyemba na Mbazi akazi. Parce que tout le monde depuis to bandi awa na makambo ya faire to ba to sola et zo kotate donc Mbazi akangi actualité moi makasi na monde. Ça va. Ah, yo qui est bien. Allô? Ouais, Nazoka, bon. Dans le biso qui peut-être embassy, actualité na yeza makasi, c'est par rapport à Eba Kindenge ya Komiteka. Voilà. Tout le bateke a se préparé qui mais à Eba Kindenge ya Komiteka. Eba qui koleka na TV, Ayebi pe koloba, c'est un intellectuel, premièrement. Parce que lelo musique et comme il tambola na mutu. Il faut à la peine à moi, hein? Ouais, moi mutu. Azala kande mayele Mbazia, côté mayele azate na mayele. Ah voilà. Donc c'est ça. Vraiment merci Kantana. Bon, n'habitez ceux qui aux ala Kulusu, Sanselo Makonoa, Naibalika Kibakunda Viva, Nabezo Makonoa, Papayo Pakalina Mafuta Noasika, Lili Susua, Papalinga Mafuta Noasika, Lili Susua, Hala, no, Imasia, Kum, Masia, Kumalele, Mama.
wana yo Bercy mwana beti libanga ti lelo Bercy mwana porté disparu ba kaka bongo ba Bercy mwana pe bayaki kaka loenge boye ti makambo mwa na bandeleza nango bien Bercy wana Bercy asala la musique ya loenge wana musique ya loenge wana non il ne faut pas comparer Bercy na Ambassi non Bercy en tout cas des mais Papa Deo. Papa Deo. Ouais. Papa Deo. Confiance donc et l'autre nini parce que la moindre aux assurés na Ambassi. J'ai déjà la confiance mon frère pardon. Aux avez confiance à ma casse donc on dirait peut-être que vous y bien mais en vrai dire pour la visibilité ou bien pour la koyoka bon. Na lobby pe lelo Ambassi pe akeka kana libulu wana selon moi aza pressé à kobima linga kina na wasela ça n'engage que moi olinga kia koma na âge nini pas bima parce que musique est tambola na âge oyebi combien de générations combien de bateaux oyo Ambassi abendaka parce que lelo soki peut-être na bana misusu ya ba 17 ans 20 ans so balandaka ba Fally Ambassi paza na bato oye balandaka papa voilà te musicien non leko musicien nyonso tout aza na ba fan na ye oyo balandaka ye ba vie oza sur que ndenge ngana koloba boye nazali fan ya Klawenge mais soki na banda kokota to kolanda musique ya Fally c'est par rapport pe parmi bato oyo Ambassi ya benda pembeni ya Fally na mwende komoka komi awa ke Ambassi azela nini kuna zaki bloqué bazai bloqué place azaki Ambassi azalaki bloqué te Ambassi papa moni kabuya bato ebele bayibi kabuya koleka Ambassi na nini bon peut-être papa Deo ya aza na confiance lokola yebi bafanda mingi azali bakie depuis kala mais atakaka na orchestre wana bato ebele misusu ebele baye koyeba Ambassi ntango alobi kobanda wendo ti nini nde abani nano na koleka na batelevizio à tout moment nga kutu na bani okasaki aza nde porte-parole mais ayembaka bien keba soko olandeli batindelo mpe na bavokale ya Ambassi ayembaka bien azwaki nde chance te ya nzembo nakoloba boye oyebiki bato mpe baza na bavoi kitoko koleka ya Fally me bazolokana te wana koloba te mpasi ayembaka bien te nde akozala eza obligatoirement azala succès batoka ndeko akoti sika apesa ide ndeko akoti sika apesa ide comme ça to continue nga ide nanga eza boye omoni vocal eza nzembo te peut-être Fally mpe apesaki bango mpe chance kiboya na banzembo na bino biso lokwa tozalaka na kati te moyen toyeba mpe eza te awa héritier auti kobimisa yango na émission na ye ke ayebisa bamusicien na ye baya na banzembo mais alobi deux personnes ka baya na banzembo mais amonaki ke apesi bango chance wana bato baye na bango na banzembo te asala nini arécupéré de nzembo na yango ayemba na mi ange mi démon peut-être ape Fally bapesaka bango chance mais peut-être bayaki na bango na banzembo te peut-être bakoya na bango na yango mais Fally atali nzembo oyo soki totia yango peut-être ekosala succès te par rapport banzembo na ngai ndenge nabetaka nayebi so eloko moko elekaka na bamouvement
soki po na nzembo ya danger pour mona leader ye moko comme sango ya ye. Oui, comme sango ya ye, mais so appelle pe ki nzembo oye nango. Ai amon pe go simba nango te. Asani. Oyeba nzembo yo. Primis mo prima bière Congo. La bière du cinquantenaire. Oyeba ke za nzembo ebika ka nango. Weka balusa ngo ba embela ngo primis. Héritier palier la ngo ata $10 te. Voilà. nakopesa ye banzembo ebele kezalaki ya moto lider azwi nakopesa yango ebele awa kande toza estce nzela pardon namoni ndeko pardon nzela estce oyebike na kati ya wenge bcbg banzembo ebele oyoka jibe azoyemba wana banzembo ebele eza banzembo oyo babogisi bayela ye baprojet banzembo na ngai yango oyo okoyedenga te na single banzembo ane baluka ekoma balbum ya jibe banzembo combien oyo professeur Gilles Kibensa ya nango mpona projet baede ata single ou bien nini moko boye banzembo ane da kote kutu banzembo ke oyo baye banzembo ebele bomona bamusicien mpe bayembaka na misu mpe ezalaka ya bamusicien na bango mpe ezalaka wana na kati da kote wana kutu todiskute te. Allô mon frère, namande kwa koti sika. Makizembe. Ouais papa. Makizembe, quelques minutes na ngina kita. Ouais. Oui. 10 minutes na tuna question moko. OK, tuna question na. Na ebike nalandaka yo mingi apres na makambo presque ebele oyo olobaka ozalaka lokola prophète. Nandimaka makambo na yo omoni jour moko bandeko olobake nini alire soki héritier amemi Bercy na poto Bercy akokima okomprene maloba na yo wana nayebisa mpe zela pardon na kati te nayebisa mpe Bercy mwana boye nabi maître mbata oyo ozotambola na ndenge outi ozongi okesa fere esika nayoso maître mbata na biyo bakolia yo okufa atiaka tembe apres un mois oka scandale oyebisaki ye na bakali oyebike na lire oyo nazokende badi kosala baanalyse oyebike bakali parmi bato okofi amemi bakali akokima oyebike na neti nga nazomona ya solo mwe sikoyo natuni yo avant nakita estce selon yo komona na yo ambasi ozomona avenir na ye ndenge donc akoganye carrière na yo bien akolima lokola basusu ngai merci mpona question posé nga mpona nga selon vision oyo naomonela mbazi atie libaya eza vision moko boye ambazi aokita te aomata parceke bazobimisela nde mpona bango selon calcul na bango ndenge namoni baosala baokreele nde bafere baheritier neti adversaire batia fali neti ye aza likolo da eza eloko moko boye mpo na nga namona eza eloko moko aza planifie soka mbazi wana akozala na misisa moko na se je vous dis kanga dati ya lelo boye omona penake sale moko fere abetaki mwana fali mpe aye obeta sale moko héritier abetaki mwana fali wana ye esuku obeta bokanga dati ya lelo yo nandimelaka yo nandimelaka yo antuka yo soki olobi makambo na yo nalandaka yo donc makambo nyonso olobaka to utale napesaka yo raison bazoluka comparaison wana ya kokompara bafali fere ekatana bazwaka bakreele bafere bafali adversaire bomona te mbazi nakobima deja tomona bason deja ya bastudio donc makambo yango tozwi nano explication te mais selon vision namona vision ya f victime eza bongo donc alingi acréer baparti satellite donc to baorchestre satellite mpona kocombattre nini mesenani arena ye ifo afanda na kiti yango nde ya likolo sikoyo na kiti ya se ye ifo afanda na trône sikoyo na se ifo mwana moko akreame neti dauphin moko boye akreame dauphin wana sikoyo ye bandokende bitumba moko boye yatindika tiakali oyebake pomoi bokomakoma nde kobunda na mwana po baa na niveau apart te totala kaka wana eza selon conception na nga nde nazwi
Jason oza maele parce que na courage oyo ambassade azwi conférence de presse ceci cela donc aza à l'aise namoni na mopepe o chaleur fali aza nango mo chaleur o fali aza nango musicien na ye alongolaka boye sa banini ezalaka nde batindiki ye okomprendre ngai sikoyo mwa moke wana naza mpe ozokomprendre mwa moke wana naza ta na 70%. Ouais, allô? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir Ken, bonsoir. Ok, père, toyoka yo sikoyo, bomanga toyoka yo sikoyo, s'exprimer sikoyo toyoka yo. Pour de vino ezani par rapport à débat tozanamo. Ok, merci beaucoup. Nazani la question moka nengena tuzayo. Première question, sujet eza ya ambassi, tolobela awa ambassi azaki soki na bosanité azaki et pas bakibinda abiti na orchestre avant ya effective sur la bosanité. Mais biso kana Congo, biso moka ba congolais tolobaka ni o ba musicien fali ba yebana te. Mais comment to go vendre la débat ya ambassi ya orchestre ni pour tolobango, il faut être sincère. Tolobaka ba musicien fali ba yebanité. Surtout to yebi ambassi ndeni. OK, chambo za la première question na yo, zela deuxième question koya na répondre au moi muke. OK. Oyeba ke jibe mpiana batu balobaka bimisa musicien te ba musicien jibe ba yebanité. Obike nga na sala be émission nyonso na lemba na minu pasi na bi kote wana bokosaka biso. Osoki tobi totanga ba artiste ya JB Piana. Tokotanga liste, kaka ndenge tokotanga liste ya maison mère. Mais le problème ezalaka wana siko ezali balupe mbande ya bana ngo place ba okende. Chaque mutu nde produit ya musala oyo yazo kende ko représenter leader na ende ekeseni. Ambazi lelo tobeta lisolo ya ambazi ka ndenge tobeta ba masolo neti shayingene ya longwe boy. Mais ce que musala oyo ambazi okende kosalela biso libanda résultat wana nde yango tozela yango nde kosala force ya fali pupa. Na bité so ozo comprendre. Ndeko na biso faire ya bimisa bashikito bakenda. Balakisa force ya faire te. Mais to na faire ya bimisa bashikito balakisa biso force ya faire libanda te. Mais aussi artiste net fabriquer za bimisa bina fila te bimisa force ya comprendre yo. Donc ambazi eloko eza awa toko juger ye na musala oyo yake kosala ndeo ya fali. Ozo comprendre? Da musala oyo yake kosala libanda yango nde ekoteka force ya fali. Tokoke deuxième question. La lingi na rectifier, oui na comprendre. Na lingi na répondre yo, na répondre au bout. Na langi yo ndengo lobi. Na lobi boye. Na yo ki lobi ke o to loba ke ba misa jibe ba ebanité c'est faux. Ouais, c'est faux. Jibe bana ba antitero, bana ba album to abeta ba TH, to yeba ki ba lempela. To yeba ki ba Rio, to yeba ki ba Gilles Kibens, to yeba ki ba ngotilelo to yeba misa jibe. Ba jantami sino so ba ebanité, o jibe ba misa ba ebanité c'est faux et archi faux. Donc muto anti mo maloba wana zati. Bon muto aloba bon mo se ka yebi ni musique te. Na Congo lo ba jiba bimisa bana te ba message ba ebanité mais ezara faux c'est faux. Ba ba jantami ba o nani animateur nani o nani comme nani ya ouais il y a Wengi 4x4 wana nani qui encore combien qui mingai donc koko tutuka lut donc voilà c'est un peu ça ba message ba yebana ki ba yebana ndenge yo lobby ke non ndenge yo lobby ke ba message ba yebana te na Congo to ba bongo c'est faux et archi faux ba message ba bango bande ba TH tout wana ba ntiteo tu vois que déjà on a congolais ouais alors bah tout cas l'outil voilà donc tout le monde a dit que ça fallait mais tout ça pas ignorance pas message jibe ba yebanité na ki leadership na BCBG ba yebanité il va falloir merci ça
Maintenant, sinon, il dit là, s'il vous plaît. Parce que ce qui est allé, na équipe a fallu, na Kazawana, Adela Zawana, oui, Ambassa Azakiwana, oui, Kabuya Zakiwana, oui, Boloki Azakiwana, oui, Nanani Badoumer. Tous va battre Balongwana, nous, Bakanta, Baequaliser, tous va battre Balongwa. Voilà, Baequaliser, voilà, Siko. Comment biso ba congolais tous à ignorance. Donc c'est que tout ça ka ignorance. C'est que tout ça ka ignorance. Pour les longs à kamwe les autres comme le l'ambassade dans les réseaux sociaux ambassade. Mais aussi on a biso ba congolais tous parce que là il fallait ba humanité. Parce que deux ambassadeurs. Voilà. Donc c'est que tout miko ça na biso tout ça ignorance. Musique est la bongoti. Musique ça est la bongoti. Rivalité la biso il y a ba golo na ba warrior oyo et qui m'a bien ils ont ba musique. Et ba musique. Rivalité a ouvert na ba jibe ezaka boité. Ezaka boité. Quand on a battu bakota ki na zaiko. Mais le loyo ekomi nani ona makauz aleka na ba média ko insulter que imbécile wana mwana makelele ainsi de suite. C'est pas bien musique za ki amoté bango baza ba éducateur en masse bango ba musicien donc ba biloko wana c'est pas ba biloko wana mingi na mona kaka excusez-moi vraiment na yebi na ngai position que mais na mona mingi kana bata wengi position na ngana ndeni bala na biskuit na ya ba insilit laisse-moi bouer besoin. Naza la position ya mutu moko ok. Ozo comprendre? Na position ya mutu te pona mono toni na ye ba position no te. Na position ya mutu te na aza pona mutu nyonso za libre ya koloba oyo lingi. Da to fam de kopé na se alula na besoin avant de quoi côté aloba to fam de connaître awa. A pe ça son point de vue comme ça to tika na trois personnes to discuter na momuke. Allô mon frère. Makizembe, bonsoir. Bonsoir, hein. Matiaka moi mongongo poto ko bien. Boni. Boni. Epele. Ouais. Na loba à propos ya ambassade bourgeois quoi. Donc ils ont la guerre, tout ça moi na ma chance quoi. Pour moi na ma déjà depuis F victime déjà parce que a dernièrement moi qui leadership moi ça na quoi pour pas lobela comme on peut na toi et là au moins moi c'est quitter au moins to moni presque dans la paix à côté tu as besoin musicien pas à la peau et ça la moi qui va là mon bouquet OK toi mon frère Makizembe on le bara to ça moi na ma chance parce que moi na ma déjà aye ben déjà la communauté donc to ça moi na ma chance to biga simba voilà merci beaucoup to ça moi na ma chance et simba parce que a dernièrement qui leadership moi na makila le bara côté chant les ada moi qui leadership to pesa la chance biso to pesa chance ndena zokota studio to pesa chance soki pe simbite to koseka e to kosala be biso to kofinga e kwa ezalaka olongwe to beteli maboko mais ere ko simba te biso nde basongi to koya ko sosola yo donc wana na avertir ngana bomba na ngate et wana Makizembe po pas outil na pesa kulo parce que F victime Poyo otiki style de France elingi tolobi yo otiki yo ba album musu ba préparer lobi otiki place okei kende sala musala na obie ba bonne chance voilà OK voilà te tobo kele ba fleur biso kutu tobo kele ba fleur e ko simba mais musique sikoyo ezalaka monde te ya kozala trop sûr que c'est là musique ezape monde ya kozala trop sûr ka te ke e ko simba po ba sacrifice ba kosenge kuna yende ifa ko kango nde makaka ko kango po ngana yo to kendo sele yango te ouais c'est ça donc yeba okende ko senga e kuna soki alia ngubu na famille soki alia hippopotame ngana yo tokozala kuna te po il faut signer nyonso ekoya ouais a signer le makambo esimba a guérir akunda ala topeseka ba bonne chance dans le roi et moi a dévoilé na toi topeseka ba chance to bi esimba a signer ka bana quartier na bango ata 5 po musique eza makambo ya église te ouais
musique ya mamba église yango wana soki batata mwasi na ye moko basalaka bango eloko moko te na famille asinye bango kaka ye arenye kaka mpo batata mwasi ana mpe eloko baosala na famille eza te donc eza makambo ya musique ekendaka bongo donc topeseka chance ekosimba mpo musique yango ekendaka bongo lekwata pa alela ye bakoko koko ye wana ti koko ye wana ye kofi aloba lisusu lekwada po omona pa fuli ya mbasia po viana pa alinga babiloko wana fo omona pa fuli ya mbasia te ambasi soki akepa kofi asili ti kofi akobenda ye nde makolo wana ya kobenda ti bon kofi aza na besoin aopesa mpe kaka makambo mpo aokusa jo motema pasi kofi aza na besoin motu moko abimi mpe afali ayebana te bona bokokani ti me alela ya bakoko ti bota lela ya bakoko wana loba ya papa wana bilobaloba vie perike esale mokusa vie bilobaloba topropese kaka omoni bavie mpe babilo batiaka mo esui mwa moke ve alobi kaka donc aza artiste ya monene maolinga makambo ye asala mwana asala yango te c'est ça donc eza yango na ndenge afo te prince dangola akotaki awa bon ndeko na biso ya golo aza awa tozwa ye me tobanda nano tozwa nano ndeko ya biso ya golo ya mofo ya boni allô? Bonsoir. Bonsoir papa, Boni. Oui, bonsoir Ken. Bonsoir. Balobi orchestre na bino ezolongwa lundi déjà na Kinshasa. Bon, vous allez bien? Ouais, très bien, très bien. Boni yo. Na habité participation na yo. Non, naza bien nabimi na kati ya ndako. Maki na ndako na bimi libanda. Okay. Na Pointe Noire, na bengi naza kolanda depuis Pointe Noire. Oh, depuis Pointe Noire. OK, to landa yo. Na habité commentaire no koza ne par rapport à sujet na so to beta. To banda na sujet que orchestre ya fere ezoya lundi déjà bazozwa pepo, bazoya maoko ma mardi na Paris. Na bandeko na so ba comédien pe oyo suleka okazolaki ba visa bazokita mardi déjà na tongo na aéroport à Paris na habité bagolo msu ba mituna est-ce que faire azui visa te bazoy ba position te na habité yo etant que golo commentaire ni nyokolo c'est que vrai naza na commentaire a ebelete mais naza sur na moto biso pona kolanda parce que aza moto moko asala makamoni dans le silence. Bon bazolo ba faire azui te ya baza na posa oyeba azui combien de visa ba PC to ba PCT. Mais na samtema na bango ba yebi ke faire azui. Boze la George so bo moni ke bato ba yete la bo mekio se kandenge ba mesana. Te faire azoya lundi. Siko bande ko na biso ba journaliste nde ya internet botika ko simbisa nde ba musicien ba touche ke faire azui 150 visa faire azui 80 visa faire ba visa na minitio na Kinshasa epesama na passe mais nombre de visa o faire azui nano ya liboso lo ya liboso eza lo ya bato o bokomona awa mardi na aéroport ya nini ezala te ke faire akosaki bato azui ba visa soki ebele ndenge nini te botika ye azoya na nombre ya bato oyo azoya na bango po babeta nano spectacle ya liboso ba spectacle mosusu pe bato mosusu batikali na bakini pe bakozwela bango ba visa mosusu bakolanda. Azona batu combien? Oui, Maki Zembe, tu sais, moi personnellement, autant que fan de Ferregola, ce qui est important pour moi, surtout pour nous les Gaulois, c'est l'orchestre. Voilà. C'est l'orchestre qui est important pour nous. Sauf qu'orchestre à faire, ils en ont 20 personnes. Et que 20 personnes on a battu la visa, c'est déjà bon pour nous les Gaulois. Donc, ndeko azokomela biso leketu na fivete bango nano bazwi visa te voilà olobi eloko moko très important ke eloko eza important fere abamusicien ya fere na fere nde soki baye eloko eza important yango wana badela kote
wana eza bamata biso oyo ofeka luka ndenge ya kosala. Voilà. Donc le plus important c'est son orchestre. Voilà. Après bon bah quoi accompagner et ça non ma bêta mais ma bateau pas accompagner. Mais le plus important c'est son orchestre. Et puis biso to kolba auto yo ke bimina mono kafere. Oye bimina bateau biso ko landate. Tomoni le ketu pa zo mata awa le ketu nde muta ko éclaircir biso le susu makambo bien. Mais le plus important ezali orchestre mati ba le ketu ba fivete ba tunyo surtout ya média. Parce que toki bato ba privilégié dans la lité à kanda na musique ndimo. Mais toki na ba concert ya ba pays mususu ba komatisa liste. Allô? Obi ke ba live boezo le kasiko bien. Bah sur combien de visas? Ba visa eza ya nombre oyo bato baolobela te mpo ba visa na Kinshasa eza un peu difficile mais faire azobondana. Moi ma question que je voulais poser dans ma confirmation ya ba visa na bango bato loka balite ya kanda ba couvre le gaulois. Voilà. Na Fisto Fra peut-être qui n'est pas joué visa. Ouais. Allô? Je disais ceci. Est-ce que quand des gens cherchent à savoir les visas, est-ce que c'est des visas que des bafan bazana posa nango na poto ou eza orchestre bafan banango na poto? Orchestre pour visa ko beta musique ité, bato wana ba beta musique ité. Bafan bana besoin ya orchestre na bango bamona ba animateur na bango bamona ba chanteur na bango c'est tout. O etikali. Voilà. Eza eza makambo oyo faire sepelisa kaka bandeko na biso après baleketu babundeli makasi mayamba bato baza ebele babundeli makasi wana toko privilégié na te loko privilège ya liboso eza nano bamusicien na ye orchestre donc voilà je suis d'accord avec ça mais les mal les congolais sikoyo problème oyo boconfondre eza nini? Problème oyo boconfondre eza nini? C'est deux personnes différentes. Fali mbala ne ya liboso pe amema ngulupa ya ba journaliste. Mais bon confondre que faire azongeli ne musique ya poto sikoyo. Fali déjà bandaki depuis 2020 yana pe ayaka ne pe na liste ya ba journaliste te. Faire o ezali concert na ye ya libo o eza tourner na liboso azobangela pe bato mususu ke bakoya pe bakimi e ko be bisele pe makambo. Côté ana mutu il faut éviter pe ba blo mususu. Ozo comprendre première tournée na ye mbala moka yana ngulupa. Papa, tozala pe batuko. Tozala pe batu. Moi j'étais choqué Ken Piana, j'étais choqué dans la vidéo moi grâce Bizi. Azolo bakeno concert ya faire azoko sabato ça tout clair que concert ezate donc pour faire azoya comment imaginer faire amata avion lundi. Totika ko sabato faire la lundi faire azo avion mais azana ba visa ebele ndenge batu ba lobi ponga ngana loba na ngava. Azuna ba visa ebele ndenge bato bazoko sabino te bandeko na biso ba era soki balingi ba contredire live eza awa baya ko contredire comme ça ba pesa nga liste ya 80 personnes au ba otanga. Pourquoi bolingi kaka faire azoka ba visa ko leka fali tandis que ba salle au ba obeta biso moko toyebi ke mundela pesa ka ba visa selon capacité ya salle. Botika faire année oyo abeta ba salle o azobeta peut-être année prochaine pe arobeta pe basali ana minene oyo ko permettre azo nombre ba visa nyo surtout oyo batu bwana ngo besoin. Yo za sir teke lité akanda ozonga. Ozonga kinte ya hokima. Dans lité akanda azaneti yayo aute Maroc wana wa kina fale aute Maroc. Kokota ne batu babi yayo akemba na Maroc boye ba premier
tout le monde ayebaki okima akimi pe ko lite akanda okima yene muta amesa mama lite akanda na kanda ya lipapu babwakaka ye wana donc topesi kaka chance akozonga yo ngolwa nde nini ozodute na lite akanda makasi muta asepesa bino asepesa biso me toboyike leader bopeseka chance ya ofanda na poto alo makasi ezaka muzeki ndingo muzeki aozelama makasi kolenga batutu. Ok, merci beaucoup bandeko na ngai nga namoni na suki wana merci na ndenge tozwi ntango partager ensemble connexion des autres déranger eza pena neti bien te ya kilo nayebi te so TikTok nange ebebi nayebi te peut-être ebebi donc non eza connexion moto ya mwa mabe c'est que ba connexion yango na ya poto ekomi kokufa boye mabe pour TikTok ngobibeza mpona ndeko alobi lite ya kanda okima au fait na photo oyebaka ke non oyebi période oyo lite ya kanda yaki oluka poto yayi période oyo mpe peut-être ayaki se retrouver ndenge amo se retrouver lelo te voilà parce que eloko esalaka moto achange mboka lelo même ndenge oyo ozamaki zembe soki okenda poto parce que mpe oyaki na vision oyo ekomaki mosusu mais na beta 4 fois avant na tikala na sala 4 fois c'est ce que je dis c'est ce que je dis soki o décider tout parce que okomaki na vision no mosusu voilà donc lelo na oyo lite ya kana lukaki peut-être minute pas comment ko se retrouver na plus que ndenga ki se retrouver qu'avant vision ne peut peut-être échanger donc bon mon frère kati ya moto yebika ye moko mon frère na yebisa yo pe loko moko toloba na biso ke boye mais poto eza na mwa ba avantage ya vie belé la moito so lango boye eza te bato oyo monaka baya poto boya kozonga bazalaka bazoka te biso tozala oya tozonga tokomprenaka mpe poto yango bien te mais poto eza na mwa poto eza makambo ebele ya bien ya avantage ya vie ya mutu normal boye parce que poto okobela sikoyo obeli grave maladi oyo pena babengeli oyo mpe ambulance ata na $10 na poste oke mpe hôpital bakotisi yo na bamashine moko donc ya mystique osilisi mpe ozongi na yo basengi yo mpe mbongo te eloko wana deja eza kotraite nanu moto meme aza na mbongo te eza nanu avantage na vie ya moto donc moto okozala mpe ozosala nao te leta aosungo nanu na mbongo kofuta pale okolia mwa mobimba bien mais poto eza na mwa baavantage ebele merci beaucoup tokati na biso wana merci mpo toyaka kokosa bato te ke opoto ngaso na mataki ayika mpona napesa yo napia yo na encourage yo na ndenge ochange concept ya bémission na yo merci da awa sikoyo tokomi soki tomoni remarque moko boye vérité ya olobela fere toloba ya olobela fali tokoloba ya olobela wera tokoloba tout le monde tolobela au clair neti ambazi nga napesi ye bonne chance ambazi napesi ye bonne chance mais soki akoki na ye komaîtrise bilima kuna te wana etali ye tokoseka ye merci beaucoup